Grand Prêtre César Ngadi la qui s'abisso vérité pour les centricage to bomba raté na RD Congo il faut to kota partout avant to yamba mutu to sala ba recherche fondée de pouvoir na lingina tous nos questions moro mais et puis ça candidat et puis ça joue até et ça à moi vérité fondé balobi sacrifice wana izara po boliara mutu na groupe na bino yango bo pesa titre ya film wana sacrifice vrai ou faux RD Congo na wita peta zara pe na succès te zara pe na succès bana poto botika ngana lobela bino balobi Grand Prêtre César Ngadi alakisa biso VPP vérité pour les centricage mame milinzemba na Londres zolanda gradi muya muto yazo loba bongo eza muyombe gauche akomi soki na ba 80 épisodes film sali 3 ans aussi laté mais fondé azali parmi ba produit ya muyombe gauche auta pas muyombe gauche lelo fondo ko moboya ba épisode belé o muyombe gauche a formé pour ani ingratitude na vie RD Congo info ouais soki na lingina pesa lokola Grand Prêtre muyombe gauche conseil parce que aza muto asala musana ye souci nange zalaka nini répétition yango ne salaka muto ayeba musala azongisa na otin répétition na tout na ipo ba répétaka te toyebi yango ba répétaka te RD Congo info alobi fondé kisi na ye kotaki ndozwa kisi bacha eloko moko awa akana sin mo awa za ko a Z yango na kisi na ye vrai faux Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça n'a pas chaîne ni à Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc la chaîne est belée, il y a Congolais, pays à Congo. Batebele va bien du nord au sud, de l'est à l'ouest, va bien besoin de sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc Vandi, tu as vous avez la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça va client là bas va bien non, donc sont là promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock nous avons ébélité, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez béler beau benga pour y consommer des couleurs à Sepela TV. Ma maman, et si on a vu nos pays, on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Ma film en Nigérien, il y a un Congolais, un Africain, vraiment comme ça, les gens la carte. Papa, tu as dit binopé, tu as télébino, ma chaîne, il y a sport la carte. Donc, football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la Nakati et aussi gospel, l'évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de un numéro, botine de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut botine de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. RD Congo info. Et bienvenue sur la RD Congo Info.net. Tout le monde est d'accord avec votre humble serviteur Gradi Mouya Ibenge de la presse congolaise Bazuapi. Depuis 2017, nous faisons l'internet différemment quoi. Hein? Donc le lot Gradi Mouya Ibenge de la presse à l'obino. Tout quand on a un théâtre et tout bandeni masolo ezoleka. Alors naeko yambela bino mutumo oboro sepela nae parce que déjà naza quoi confirmé bino ki alobara bien. Un Grand Prêtre César Ngadi alobara bien. Alors bien to betana masolo oiza oetali théâtre congolaise de alelo to ebité ezokende wapi tozokoma wapi et puis groupe oye azokamba eza ndenge nini ebandi ndenge nini ti to komi wapi eloba Eliezer Tambwe grand frère propre na pesho bambo tebele
Alors tozobetana bango lisolo mama milinzemba na Londres motema tous pepele ya mbetolo na sir ofan déjà liboso ya écran na yo po otala gradimu ya lisolo ni ayeko beta lelo nga na représenter était na olinga vraiment yé moko se présenter kombo na yé et puis azanani rince mou ya so za d'accord nanga ko fungolela nga déjà caméra to beta lisolo na invité oto yambi na mokula lelo. Bonjour. Bonjour Grady Mouya. S'il vous plaît, na boy ko présenter autant na représenter au bienté. Alors ba internet nyonso ba abonné na biso nyonso ya RD Congo Info bazolanda biso na sepela yo moko se présenter ba kié muto invité au Grady Mouya ayambi na mokola lelo. Merci vraiment na opportunité au lolo Grady. Na si ceux qui a présenté binonga parce na soda on a bundaka donc naza guerrier makasi. On a pas pu s'exprimer, on a kilipé baébiki, mutwana sa mutu. Vraiment, je suis leader de la troupe Révélation Omba. Et comme on a fondé Omba, Moïse, puis nous avons fondé Omba Nyoso, au Baïs n'a pas si nombreux tenants. Vraiment, ma soleil belé au tout expliquer binos, mingi bino batapoto, boyebi, bolanda biso ba gag pe belé tout l'équissa. Boyebi ba boulot na biso tozaka na temps ya expliquer que troupe ozomona eza troupe ivani na mbinza tozo travailler ka musala mingi pona ko dike ka masse pona congolais nyonso bata poto nyonso mokili momba kwa donc tozaka na souci to expliquer bino ya ko blobese belé to isa bino temps isa na to sola to expliquer bino ndenge sala kaka. Merci beaucoup boki kombo na ezali fondé Omba. Donc, comment les alliés Omba, Moïse Omba, alors fondé les alliés au agent théâtre, si je ne me trompe pas, n'a pas si nous bonne fête, n'a pas maman n'y soit ya monde, balombi mois de la femme mars, to honoré ba maman parce que ngana lobaka el loko moko biso basala biso na poussière mais moi basala ba on a mukua donc aux andenge mon côté. Alors n'a pas si le sous mes condoléances na oyazali confrère nanga Alain de Léo Bungisi papa na vraiment tozana yo tozala wana Robino Mundibu pe kufeli susu papa na ye tozala wana Robino vraiment zala makasi ya mwana mobali. Alors fondé lelo toye ko sulula na oetali groupe na yo et avant to kota na lisolo ya troupe na yo na rolinga to beta na moi mukie réalité ya théâtre oyo tozo sala lelo théâtre o tozo sala lelo. Est-ce que Zaka Yango o kala to bande ko benga maboke to échangeable comme sango lo mususu expliquer biso no par rapport ya théâtre bino bosa le na ba maboke o biso to yebi vraiment ba maboke ya kala ba sans souci ba mama chako ba maboke on a vraiment to benga on maboke différence ni za entre théâtre wana na lelo. Ah ouais, merci vraiment pour la question oyo exact question ya très capitale. Vraiment ce qui n'a obi peut-être na sa différence peut-être il y a théâtre kana o ya lelo. Donc, on a ignorance de plus. Ma mère, on a les cas de grand coach, on va travailler bien, faut donner ma bango. Les lois, ceux qui ont moni, tous bien à tête, les lois, et ça est commis et changé parce que Minger Babanda qui travaille, tout le monde qui inès à la guité, parce qu'il a inaté. Normalement, oyo, tu es comme on a le lot, il n'a payé et baxi va impliquer ma combat théâtre. Tout le monde, théâtre à Kala, et ça là qui, n'a moi, bah. Attends l'épisode. Au moins, il y a un épisode de Bélène, tout le monde a un travail, il y a un épisode de Kepé, il y a un compromis. Il y a un travail qui est un niveau de compromis. Donc, pour la différence, c'est Ali. Moi, jeunesse, je comprends que le théâtre est un avantage, surtout dans la vie qui est na bozui nango na lopelo ba musu bazui na ba théâtre li boso aussi balance ya batakala bazwa kindengo na te donc c'est que moi différence c'est okota le lope batu ebele ba komo vana ndako kozela théâtre po bazwa édiquer bango blom su komo dikamela lopeli boso eza équipe bongo te bete ba ko beta li solo moko la sambole maman ko ibaki boye boye et quelqu'un na complément le mutazui et comme la histoire betima eza sambode ma beti histoire bani tina suka mutu pe azui makanisi. Oh, zanga. Donc, moi, différence, pour l'époque, on a fait tout le monde qui va Nigeria, ça l'a quitté. Le lot est. Ça dit tout le monde a évolué, théâtre qui est à niveau moroboy. Donc, il peut que Oyakala et ça l'a qui m'a bé. Et ça y peut m'abêter. Et ça y est bien. Mais dans le moment où moi, changement théâtre côté, parce que ma cambe belle côté dans théâtre, où il s'est pété, où il est comme il est là. Vraiment, pour la différence, c'est Ali, où il y a le lot, où il y a la qualité de mon sous, où il y a la qualité de mon sommet, et le but est que il y a Siko Baleki Yakala.
Mais quelque part ce totali na théâtre kala na théâtre ya lelo kala au monde ba mama chaque wana ata tourner rôle na ya kindumba mais ce totali habillement na ye a respecter toujours parce que tolobi toza ko éduquer masse alors tant toza ko éduquer masse au monde muto aza ko éduquer masse akoyi ko leka à moitié nité parce que bato ba otala na banda ku ba parents ba na poso otala en famille parce que lelo mona ke non tam sous ndumba moko boye mais aza à moitié ni ako éduquer masse na nini sikoyo expliquer biso non. Merci. Lelo eba pesa mutas kane rôle na ye. Ezo la so abiki osa loko la ndumba. Mais oza ndumba te. Ça dit il faut la sa rôle oyo ndumba asalaka. Bon soki ba mama chaque ou baza ko sala ndingo otanga ba kombo na bango apesi mbote makote bozali. Soki baza ko sala ngo ndengo wana peut-être baza ko sala peut-être baza ki pe basi ya mabala ya bato. C'est-à-dire habillement na bango pe le temps na ezala ki ndenge komi lelo te. Lelo yo bandumba toyebi ke ndumba so akena boîte alataka eloko moko boye alataka boye c'est-à-dire eba pesi yo rôle wana po bato ba confirmer ozo sala rôle yango c'est-à-dire faut omilatisa loko la ndumba wana lataka mais oza ndumba te donc bato batalaka na TV so moni mutu moko asali soit disant rôle moko boye ba sala peut-être na kati ya mbeto na mutu moko boye yo kansate ke eloko wana eza ba réalité non eza réalité tozo éduquer toujours ke kolakisa likambo ekozala boye to ekozala pe boye te donc so ba mama na kala baza ko sala ke ba biachi na rôle la ndumba mais alati marque moko boye ma ezali ma okoma na makambo de non pour ça te ma oyo komi soki oza ndumba sali to kolakisa ndumba lataka ndenge nini azalaka ndenge nini ase comportaka ndenge nini zo genete na kati ya ndako papa afandi na bana azotala bozo lakisi loko moko boye mwasi moko boye alati tam jeune fille moko alati mabe et puis papa na bana na ndako bazotala ngo est-ce que ko déranger ba mabota wana te ouais balobi éducation mingi soki papa a éduquer bana na ye normal il obite que soit allé loko bana ba ko be ban éducation soki bozo éduquer masse wana eza bato ba otala bino ouais na yebi ozoloba vraiment nanda ku soki to sali film mais na yebi ko bozolanda bolanda ma o place na zoloba o e debino soki mun to zo pesa ba idée ki ya koloba ki place ya rôle peut-être mta sala kindumba papa maman ezate eloko to sala mpona ko bebisa bana o basana bandako ata bana bolanda biso tozo lakisa mabe o ekoya to ekoya pété. C'est-à-dire il faut tout ça pour comprendre que ça rôle ba sala ngo c'est-à-dire il faut tout ça encore ba qualité wana pour ça la bongo. C'est-à-dire surtout ça la bonté moi il faut comprendre que ndumba sala ka bongo ezate. C'est-à-dire tout ça la ngo pour na bebisa moral ba to tala te. To be ça pour na bebisa pe éducation te mais tout ça la ngo pour na ko éduquer masse muta comprendre tout so éduquer eloko yo et ça la ka bope ko ça la mabe mais to lobi te que to ça na ndako lata bongo. To lobi bongo te. To lakisi muto na lataka eza mabe souvent na ndako mais yo ko sala ngo te. Donc pour na biso to dikango na nfandingo wana. Merci beaucoup Fondé. Napesi merci na Glody Kumakuma c'est Nzambe en Norvège. Donne Kachouva mon ami personnel na Katsa France napesi vraiment bambote belé. Alors Fondé soki équipe technique est d'accord na biso ba balancer biso non nous travail ya groupe Oyo pour to kota sko na masolo ya groupe Oyo. Équipe technique play balancer les biso image ya groupe Révélation Omba et puis tozonga kana plateau. RD Congo. Il faut Le salaire du péché, c'est la mort.
Non, tout de suite. Qui m'a monté quand il a sauté mille. Mais ma gars, il a sauté mille. Il fallait pas bomber. Parce que quand on lui a bon. Pourquoi dans ce qui va savoir, il y a pas moyen de s'arrêter. On comprend les gars de plus. On appelle ça un chirumbaï. Merci beaucoup en équipe technique Reims Mouya, Keliki Alazola, les Arbatadi, na élément au balancer les biso. On a bongo film il y a révélation omba, bozo mona déjà na kata bazamba marambo belé belé. Alors fondé titre ya film on les ani. Ouais, merci vraiment. Au bozo mona titre film les sacrifice de Manenga. Donc ils en a ba surprise belé na kati au CP là. Auto préparer vraiment à conséquence. Tout ça qui na zambo bozo mona wana et ça zamba ndangi. Moniba to une histoire vraie mais bientôt tout qui ne aussi ça mon azama mon ba Congo vraiment ils a filmé mon robot et tout ça na pour ça vraiment mon climat est confirmé histoire oyoyo. Pourquoi sacrifice fondé? Pourquoi vous pesca titre à filmer un sacrifice? Bon to pesi mingi tina ya sacrifice parce que makila ezana kati ya masolo ana makasi des actions mo ezana kati wana oyo ko salama nde tozo benga makila fo bima nde tozo pesa na kombo ya sacrifice ba sacrifice mutu moko boye place wana oyo ke salama te me salami nde biso tozo préparer ke loko wana to pesa sacrifice pour histoire na biso ekindi na ba réalité tout ça nango ndo mo to pesa ki sacrifice. Grand Prêtre César Ngadi la qui sabiso vérité pour les centricage to bomba raté na RD Congo photocotara partout avant to yamba mutu to sala ba recherche fondée de pouvoir na lingina tous nos questions moro mais et pesa kanda te pesa joua te ezaka moi vérité fondé balobi sacrifice wana ezara po boliaka mutu na groupe na bino yango bo pesa titre ya film wana sacrifice vrai ou faux? Vraiment je senza Ngadi po na yo na longa na chapeau de salaka pour ba réponse comme il y a dégâts. Révélation omba eza équipe ya ba soda o ba prière nan makasi tout le monde a dans la révélation a prière nan donc ils en a mutu moko te azanga ko prier parce que so kutana ba begerwar ba yebi biso tout ça na ba prophète ba libambu tout ça na ba te belé ba yidaka biso na ba prière parce que tout ça ba yote binzambe liwa ya maman o ya kufaki et ça la biso ma pasi merci makota za nzamba batela molimo na ye vraiment. Mais ça qui n'attend pour préparer film oh yo. Ouais, ça qui n'attend sacrifice à 8 heures de répétition 4 jours photo du moto qui ndizamba ne peut être kangwe komaki. Mais maliwa wana na si bokola na pièce to pesa bino explication révélation emba et omba et yebi liwa ya maman Elisa te mais bango moko bande ko na ye ba yebi o eleka sacrifice yi maman Elisa akutaki titre ya sacrifice. Ils a ko salma da préparer déjà tout ça qui ont été payé pour naïe pour akufa. Sacrifice ezali na makambo nango eyaki soki botali bokomona ba makile osama na kati ba viol ekosama na kati o epekisani na kati ya mboka wana ndeto bayiki yango nde benga ki sacrifice eya po ba boya ki makila ebima comme makile ebimaki nde sacrifice ekoteki na mboka bakomi ko boma bato donc yango bokomona donc pona histoire ya révélation contre maman Elisa tout ça ba innocent na ba innocente donc to yebi lokote donc na yebi ke yango ezalaka. Merci beaucoup Fondé vrai ou faux Fonda zarana kisi parce que balobi Fonda rana kisi bat balungwa na groupe na ye babela ba makolo ba mbasu bat balungwa kutu balobi bref soki ezali toki Reims Mouya yo za songi na caméra balobi Fondé kisi na ye kotaki ndozwa kisi bacha eloko moko awa arana sin mo awa za ko Z yango na kisi na ye vrai ou faux? Merci. Bi mutinyo soko yebe beleto azana travail to mokili soko lingi ba azana kisi lo langa fondé nembi kana soda makasi lo akabasele a soda bunaka bituma na kata tu par révélation soda mona ina auto beta to lo partout c'est-à-dire biso pona biso fondé azana kisi moko te nazana kisi te na yebi pe kisi te toute révélation o mandenge na isaki bino soki mutu biso fondé azana kisi vraiment à Kosio. Donc il n'y a pas de kisi na yebi yangote. Toute révélation omba et okanga kinto mokili oyo na ndengi ya nzambe na travail ba salaka. Obinompe bo mundu ozomona tozo salaka. Donc pona kisi na yebi yangote bo moni pour l'interrogation. Comment nga Moïse
na beta kan mai kabonaka. Donc point d'interrogation, est-ce que fonda okangakini ayebite si yango ba oloba kisi bango ayebite akoganye bango Alekisa bango ba diarrhée Alexa bango pesa bango bambasu te fonda Alexa bango ba diarrhée te babi mwana mukie erokola foi bake ba choli kola lipeka bazo ke yokolo bate papa tala mai ngana zo kene lakso mai eza lokola fonda lokota likoni na zamandangi ayebaka mutakanta ka likoni wana te na yena ngo na kata ndako na ngai likoni wana ekomaka emisa ba fourmi so anga na ndako ba fourmi wana epesa anga maladi ngana zoka likoni na saka nini na buaka yena muta lokota yango akena ko so batu peut-être babela etalaka ngate mona zasuli kamuna ngate pona bisaka likoni na kata pale na zaka na papa mudute donc na zaka juste makamuna ngai place muta lekaka baloba place basokola babetaka elakisaka mai zela na lata to ya koleka pona za bolumbu c'est-à-dire ngana za normal na za bolumbu na za leloko te. Merci beaucoup. Ah, ça m'a cambo. Voilà pour comprendre que on est en ambiance, il y a trop de révélations au bas. Alors, film et sacrifice, ils en ont combien d'épisodes? Ouais, sacrifice. On a vraiment ndengina raisonné qui petit na coach ya baki ou bien akabasi les soda au basara mina petit na chongai baki ve boro e 5 to bora on to kata 6 mais petit ndazo kina ba vision na ba vitesse ne boro batozo zelango to mona ma ti ba 8 pe ko kata na 8 ma to ka metesi to kata na 8 te po bo zala ba ide to bi lokola ba 8 mais to lobite ba 8 mais to zaka na masolo na to raisonner to songa zamba to couplé yango mais kalate bo zona 5 épisodes directement la grâce ya gradi. Donc après tu vas nini to sala ba avantage mususu ya mais boza sirika e okende boy baka ba suite nango fondé yo sali na oka film ki to sacrifice o elekiseli mutu na groupe olingi suka lonka na 8 épisodes au moment où baninga ba komi na ba film mususu o mona pina ba 80 épisodes ba 60 épisodes so yo ndire ka mayela ngonde zo suka na nzela toni te révélation mba eza ba tabwanya botala ka nde ba vandi bote ba ze belle révélation mususu ba ke ba boulot de batamayele na batamayele donc itumayele se suka kate biso mayele biso eza banda le loi ti lobi ti loi mayele zalaka biso mayele biso li solo te beto le solo soto vandika boto bandi comment talabo to sa be bisaka note to zakana iso mo banina a e suki mana lettre ya suka do biso zande ngwana donc mayele se ya suka te to zana susi na bino erbo tala so bolo bito sala continuité atati na 100 to kenango est-ce que zana ngopé normal ko un épisode tina 100? Ouais, coquin, nango tina 100 vraiment eloko wana mongo na ngana sega ngo ezabi ba sérité ba to ba sala ba forcément na bango wana to zo boya ba babilo mususu wana donc itoli ke koto lingo toucher on ezesi ko uta te na uta peta za rapena 6 te za peta 6 bana poto botika ngana lobela bino balobi grand prêtre César Ngadi alakisa biso VPP vérité pour les sans tricage mame milinzemba na Londres Zolanda Gradi Muya muto yazo loba bongo eza muyombe gauche akomi soki na ba 80 épisodes film esali 3 ans aussi laté mais fondé azali parmi ba produit ya muyombe gauche auta pas muyombe gauche lelo fondo ko moboya ba épisode ebele o muyombe gauche a formé pour ani ingratitude na vie te na boy muyombe gauche te wana za vie na ngai na ko boya yete eza bulo na enda bitangu yo zaki na succès te muyombe gauche abanda succès série ngana ebi wana amwa mukie na amwa mukie série wana série ya eloko Ali mutunanga telema okunda ngasi ba série wana non so na episode déjà mimi ko chabandaka épisode ali bosso ezaki ya Jésus ezaki mutunanga te wana ezaki ba prêtre bayaki mais ngai ata ngai na ko nyorete wana zalima père ayebi musana ye ndenga kumbaka musana ye azafi na ngai ya mbinza biso à l'époque peut-être so etunie ki na l'axelongi na ngai baki na bosana mutu na zayi bateki na zana peut-être pas na ye ayeba souté mais azafi na ngai asala bulone bien mais na bi ke ngai na kolanda teke na ke na 50 ou 200 épisodes na ko sala oya vision na ngai pe wana za vision na ye c'est-à-dire na zana notion ya yete ki ndita ki na makamuninga pe na ki na ngapi na zana chemin ba tel père tel fils non tata musu peut-être ko so pesa o baptême pété o compter mutabatisa yo nga mutabati sanga peut-être ezali papa peut-être papa gloire peut-être ndeni peut-être sango machaka sanga kete ngai ni na batisa yo te peut-être na leka na sambela église ba sango mache même kota baptême ya comme no papa gloire na Sainte Catherine donc faut na za la juste donc na za na baptême peut-être papa gloire ngai na za na papa te na za pe na mama te na zo reconnaître ah vient nga mujimbo
na reconnaître ka vina ngawana peut-être tapesanga bisengo théâtre er tozaki na bangali wana malweka to kabwan to sali révélation baki bapingila ba misu bakufa o ngala ko sala révélation c'est les révélation omba o maninga nyoso bayebi c'est tout. Merci beaucoup Fondé Omba. Bozo kandenge nini azo maniola na micro ya Gradimu ya ibenge de la presse congolaise balobi ai tu tia papa na peso ba mote siko zali Cynthia Bombo pourquoi pas Dali Daité ça la poupée du net na pesi binu tout ba mote kabaka bangu chikuna les champions na bossa nyote Rex Mbuluku casque bleu ve na ngai Peter de Chanel na kati États-Unis balobi bana cité bendele ko yate Peter de Chanel akangi mupanzi ya États-Unis vraiment na bossa ni binote Koja Kabuya balobi États-Unis commune ya bana cité vraiment Koja Kabuya na peso ba mbote belé. Alors Fondé soko za d'accord na biso opesa bana na yo maloba ataba se présenter babwa kata deux personnes ka ndenge zalaka to senga permission pa na parce que ba président sou balinga raté est-ce que ko opesa biso permission to sula na bana ata moi une minute ça moi bien. Ouais nga za président lo kosote président ndé tenga za mna liaka na mesa ya liboso mona ko présenter akozala ta na permission opesa bango soldat za wana mona ina kabasele yenda koloba pa pesi ba yenda ibana minga na bosa na misuba na baleke belé okasande ba vendre te ba belé ça dinga na ko bosa yenda iba bango minga kanga mo ba identité na bango yenda ko pesa yo opesa maloba ke oyo po yebi kenda ka pesa ka bango mouvement. Donc merci beaucoup na bouger kit na reste muya vraiment zala attentif koto yo balobi coach ngani na coach meyo tamsu coach à côté bon c'est bon coach bonjour. Ouais, bonjour Gradimu ya les grands journalistes donc esengo makasi kotala yo ya ti na siège esika wapi to biloko wana bomuna wana esika ezobima pena bakoto donc balobi yonde mona ina yonde zo sala makamnyonso tout ça donc masolongo ele kandeni. Bon merci beaucoup ngande mona ina babina nu eloko babotanga nango net théâtre za donc uti na nzambe ekiti ndeka leader alo ba lelo ba ineye eye po toyeba ko ranger scène nango toyeba wapi salité wapi ya mabe kolongola wapi ya bien kotika donc ça to beta c'était le mot bete oui to abana ina vraiment na PCB prof nanga Elbas Mano na nzambe ya impro na ina donc tozali mais webi ke basai sai ba muyombe gauche ba esobe ba leka na ina te me ba carton na mboko ya kosakana te hein. Avec l'anga ça ikuna PC mbote sokala ndi petine KBG kabasile pesa biso lelo différence ya muto asana inanga na pesio déjà ça c'est aleka na inate na pesio esoba leka na inate ba bateau bazo cartonner yo pesanga siko bateau bazo cartonner ba leka na ina. Merci pour la question. Yo me mangane na boya ve nanga saité na biboye surtout si batu le roi babodo Rock Bokabela le président j'étais sali wana zana mwana ina produit ya ina donc formé par des Belges ta la façon na ye ya ko s'exprimer ta la façon na ba conception ya même ya ba pibne tout ça là na beti c'était ni loko wana mutu auti na ina te azana jar na yaza mutu wana donza mbapesi awa ça la pe bien mais ngapi na bimiselo le Rock Bokabela na bimiselo suska prof wana na bi Elbas Mano wana oyebiye série panya mele kana TV5 voici des valeurs. Voici déjà la différence. Merci beaucoup le coach ya Révélation Omba parce que si on a le coach il faut na préciser bien pour Gradimu ya pas un coach hein na jaloux na kombo wana. Alors coach masolo kutoyo tomoni bana basé belé bazuya ta ba palais na ba identité na bango bazuya na ba comportement na bango so bosa ndeni pour maîtriser bango nyonso boye moi bolingo pe na kati pona kutaki misu bazo li ensemble misu bazo mêler ensemble bolingo wana bosa ndeni pour produire. Bon merci pour la question omoni muto nzamba pesi don ya kokamba batu e banaka leader na ngai fondé du pouvoir ayebisa nga kabasele ndenge bazoya bongo mutu na auta na mentalité na ye depuis chez bango na éducation ne obédikaye tant boya liboso na biso toyeba ndenge ozana na bango biso toloba entre nous c'est la charité. Wanande oyo biso toloba wande oyo leader funda zoloba donc c'est la charité donc ato ou c'est pas na bino za bizali mabe tango niati déjà avant la révélation o mabuka maseke nyonso mabe wana zonga na nzela donc biso totea ba bolingo ba bolingo to lingana vous comprenez ya oyede muninga sala bonne to sala pièce wana sacrifice to lela ba soutien mais ça pe na batu mususu o da ba soutenir biso ba gloire ya kabase les grandes sœurs propres non ko soutenir ezaka matérialité ils appellent musu conseil ils appellent musu achona lusambo nae avalala
donc biso to cadre bango tellement kitoko pour basa mabala pe bazawa ba papa batu pe bazawa bana mikie pe bazawa sikoyo mutu nyonso a même moral o bina Barça équipe makasi ba Neymar bazawa ba soirée bazawa ba Messi bazawa kana ngomu na bango bongo. Merci beaucoup coach Kabasele. Sikoyo moi 2 personnes moi mbote quand ndenge sala poto le kapina batu nsusu. Merci beaucoup. Na pesi mbote mingi grande sœur propre ndenge na loba. Gloria Kabasele, Rebecca Kabasele, petite sœur propre moi na mayele, Lidimbo mama Lydia. Nzela yango yo. Venanga ben lukanga nzelo tikango bimisinga mwana kende yango yo mouvement yango yo mingi to senga yo muto olanda biso de partout ou de près ou de loin. Oui ba ke mouvement yango to lelande ba soutien pour pièce to ke ba kongo poto 600. Écoutez biso cher ba décoration na bo mona wana to lieu ba biloko wana ba bi musapi moko esukola ke longité. Yo na oyo ko sunga biso wana na oyo ko pesa biso to kobosa note ata po lingi to réaliser o pièce na yo moko mubimba histoire na yo obengi ka ba numéro o ba che wana obengi ba numéro wana donc ozwa biso mobimba to sola tano mataka yango ezana mobesu yango na nya masalite ezana mobesu mafuta ezana no etanga profiter. Merci beaucoup les coachs to tambola maman opesi biso kombo na yo opesi mbote na 2 personnes o bazolanda o. Ouais, kombo na nga Ketia na pesi mbote na ngai na mama na nga Shikode molatu mwasa pembe na bosante sœur na nga moko na kati ya manenga Cynthia Lisette na pesi mbote ba gros bisous koto bozali. Merci beaucoup Ketia. Maman tout le monde peut maman Fanzi moi liloba 2 personnes mbote na kombo no kandezala. Oui, kombo na ngai eza Mima. Bato bazolanda ngai na pesi famille na ngai mbote na ngai na famille Mulemfu na pesi mbote na famille Mwenze ye moko file mo don bisika zali don ba mbote belé pe ba bizo ebele ba mbote na nga bena ebele et pas maman Zozo mobali ya capitaine fils moi ça capitaine fils donc ba mbote belé ka bisika bozali na groupe ozanani ozana grade mo na groupe ou bien ozana ka actrice ka pamba. Bon na groupe nazali conseillère aza soda tikanga na rappeler rinsi mu ya totambola to yeba mo batu na katsa groupe. Bonjour maman kombo nani moi liloba pona groupe na bino révélation omba na batu pe pesi mo bambote kandezala. Kombo na nga Danette mwana mfumu na pesi famille mwana mfumu nyoso mbote papa na nga mwana mfumu Teo mwana mfumu kuna Paris sikozali o mwana yo musala zobe zate Makut nanga Neli Musei, famille Musei, o mwana na mwana Celestine, wamba la carte hôtel de ville. Bambote bele kaka bébé na arrive à Merli, Ginette, ba gros bisous. Merci beaucoup Tozo Tambola, reste mou ya vraiment zala attentif na gradi mou ya maman côté na yo pepe sabiso, moi bambote kombo nani, moi liloba pe soki za loba pona trop na bino. Merci papa, kombo na ngai Lukisa Ezekiel. Na pesi pe famille na nga Lukisa partout ba olanda ngai mbote bele. Na bosanité maman na nga Sele Wamba o mwana yo talaka yo mama totika na to ana posa soutien en plus na bosanité papa ya bana na ngai batu menga kabamba ya yo mbote yango wana vraiment yo vraiment au monani karapo talaka boki papa italisi vraiment ki fondé pesi biso mo bambote ya batu na yo ba soutenaka yo ezala de près ezala de loin mo bambote ka ndizalaka. Merci Gradi Mouya. Baksera Ibenge. Ibenge coach Amakai. Stara na linga Ibenge fort. Nga Sirasid Mungeya ingénieur. Moi je suis à Tonda na Maeli. Mingi na linga ba benga mingi ya bodo. Pour président nga leader Omba benga nga mingi ya bodo. La pesi mbote na famille nga papa Jean Claver Mungeya. Roger Mungeya chez qui O'Neill na Londres, mon neveu spécial. Le bébé na nga Belief na bosanité junior dobe mobile pembe mandefa chocolat. Bambote belé na lela bino fort bana poto bana Paris bana Londres ya bino yangoyo botala biso mingi to ana posa na bino to zana pona bino to sela bino biloko bien to lamba to beli sango to apprécier te so to beli si bien bo lia pe bien so to lambi ngo soso bo tonda te bo déclarer biloko bien balamba ngo malembe. Merci beaucoup mena moni obosa no boka papa to leka maman bonjour kombo nani opesi biso. Ngeza paniche moi c'est à Mwindu dans la kabiso papa Omba
pourquoi nana mingi oloba te zwaka biso nde toza ba vrai chéri batata mine sikoyo nayebi te so na kooloba nini napesi mbote na famille na nga famille lelo napesi mbote na copine na ngai Solange napesi mbote na Blaise po azali chéri na nga papa na nga tala kraye jamais kozanga. Mon frère, tout le monde est na kati ya révélation mba pesa biso kombo na yo mo bambote na badionso bazola ndona liloba pona groupe. Bon, merci la Dilo Ibenge. C'est pour la mine koyoka yo pour mon ko med fa parce que au sa garçon. J'espère mingo le besa ti ko Eric déjà yo par-ci par-là. Alors, il y a trop. Un grand frère, il a dit, Miki, au petit, comme ça. Dans un bakara, dans un kendi, petit souka, maman, c'est on tient papa comme maf. Donc, Bozala, en forme, mais Nazana Bino toujours. Ma fille, elle a Bino en Wana, au tout petit Laxibino. Et alors, et s'il n'a pas les alliés, pour vivre en haut, pour lire, pour se faire, avec monsieur, c'est Roya et pour la vraiment tout le monde maman pe azawa groupe zana ba mama groupe sa biso kombo na yo pesi mo ba mbote na badioso bazolanda yo ka ndenge zalaka kombo na ngai Joli Iyombe nazali mwana maninga nazali na groupe ya révélation et pas papa Omba o azosala po biso tozala bana maninga napesi mama na ngai mbote Marie Weti napesi bana na ngai mbote famille Dionga napesi Adidja Asitu Dieu merci napesi Pierre Tifo Tombote napesi papa na ngai Shera moto papa bana tikanga aza na mboka poto napesi ye mbote mingi Dieu merci lengo tala mwasi na Joli Iyombe ya fandi nazozela kaka yo soki okoya vraiment ba papa napesi mobali ya Pierrette Tifo Tombote Didier merci beaucoup papa lelo nde baroboaka bino po to na mois de la femme maman na ngai boni pesa bat nyonso bazolanda yo mbote puis se présenter kombono nani na kati révélation Omba Gradimu ya bonjour d'avance kombo na nga Olga Mulenfu mingi na troupe babengaka nga Orgazima yaka bon on appelle si famille na Orgazima sous pas à radio na théâtre bon et monsieur ya eza bon na ebité parce que nga na vu kombo na nga Olga nde na baloli yango. Bon, on appelle si famille nanga Mulenfu mbote vraiment makasi papa nanga chef de localité ayo yango wana siko zali na pesi Davenza Nzambote na Paris peka jeudi Nzambote na Paris na bosante papa nanga Nzuzi na Bruxelles ngayo Olga Mulenfu ngande na boti na bino mwana liboso a Mons Vata na pesi bino bambote lelo papa bo sentir moi de la femme ba mama bazo boka papa ba bangati maman na ngai kombo opesi biso bambote na badioso bazolando badioso balingaka. Merci Gradimuya na bengami na kombo Jivette na troupe na jouer na kombo Paul Lumière donc bisika na so molili eza so lumière côté donc éclairage côté donc na pesi batu na so mboto ba landanga na pesi na libota na nga mama na sizani mwasi pembe alela olata na pesi na pesi papa na David bisika zali na pesi ma sœur Charlotte na pesi mbote ya ngwana bisiko zali donc na pesi ba ono so bazolanda nga mbote na pesi muninga na ngai mameje mbote na bosa inte leader na nga na troupe révélation Omba na pesi mbote Omba. Merci beaucoup Orgazi tozongeli sko fondé to continuer ma solo na fondé des pouvoirs comment on dirait ezaka yako na olo baka fondé ndiri ba komboni zaka ba speak fondé des pouvoirs on a appelé ça Muyombe gauche Gradi Muyombe gauche a appelé ça ngai pouvoir etake nani kwa Nzambe te pourquoi on les capé na makulu na ete eza le roi nga César ngadi appelé nga pouvoir eza le roi la ba colonel Roger ngadi ba pesa Gradimu ya pouvoir yango pe na lobi ke non so le po lobi tanga lelo tanga parcours na yo Muyombe gauche azali siko na pesa komba pouvoir na Muyombe gauche to mutu mususu te na obi Muyombe gauche a pesa nga pouvoir te
aza ve na ngai ya ngalier mapesanga pouvoir te kombo ya fondé ebandaka na ki fondé ya Moyembe Gauche te fondé azalaki na école de danse abinisa bana azalaki fondé abeta école de foot asala makambo ebele azobengaka fondé c'est-à-dire ki fondé eza te mpona Moyembe Gauche to mpona théâtre kaka nasala makambo ebele oyo ebandisa kombo ya fondé mpona azala lelo fondé donc oyo ayebi ngai bapeti nanga bayebi bapeti nanga bayebi otuni bapeti rosi baza bapeti na so bakenda bakamarge mikoyo baza na balufu bayebi nde aza fondé ya mutu te oyo apesa eza fondé bapesa na baevre aza kosala nde ezalaki azala fondé abeta miziki abeta boye asala boye nde azalaki fondé donc rien à dire que ezalaki ngandi moko boye nde apesa non. Merci beaucoup à toi Marina Énergie. Toujours continuer à fonder des pouvoirs. Fonder des pouvoirs, ton moni pièce, ton moni bana, ton moni groupe, vraiment, à la place à répétition, à tout ce que nous avons fondé des pouvoirs. Alors fonder, tu comme un niveau nini, batu base la pièce sur na tan nini. Tozana nous ya kolamba ou bien déjà et comme ka to chauffer ka biloko ngo tonde. Non, bana kin pi bana poto mokili mobimba. Donc makamona mino de comme prêt. Donc mutami tungisa te prêt après. Donc dans 2 semaines toujours ça na zamba, na informer bino boyeba, pe na annoncer. Toujours ça na rekiteme ça déjà. Et ça la me rappelle jour au jour. Donc ça na posa na biso pe. Hôtel la grande to commune ba numéro ezaka ka oyo to affiché wana. Bobenga rekiteme zali po tozo kota zamba poto que si ça sacrifice. To sala bino pe susu eloko mo ya suite fin. O petit na ngai soda. Kabasela pesa ki la faute. Obo mona be événement mususu na kati obo mona kite mona ba crime salamaki o mona mama to saki ba réalité mususu ezali kwa donc ya mystique donc isaka pour cette l'examen bilenge avant to kende zamba o to ko bois la na avant na net o to ko bois la pe na kinya donc bientôt bo so biso ma pe na ba télévision kaka ndeto bo zila to yebi mais ne be fort ba na biso to zila na yebi ke mère na ngai mère na ngai mama beaucoup mes mama olobaki yo ki mama na ngai olobaki vraiment mama Fatou Inona mama Musato sagi na salo laki yango na bosani te vie nanga na kasa ku patron nanga ozo negeni mobala mama Julie soutien na yesala biso moi bien olobaki ko soutenir to c'est la kaka donc ba bord comme déjà prêt to c'est la kaka ke bino bo chaka mo maloba bo chaka mo lokolo ko to mo boye po esala biso mo malamu donc le dikuma to boy turo ba melo sumbongo bamelaki yo mbongo po babimi bayanki mais ba groupe yango yo solisa bango ça moi bien parce que bango nde ba ça ba film ya moi bien ka ndenge zalaka révélation omba lelo to moni déjà produit ezali alors na lingisiko ota la caméra ya Gradi Mouya opesa non message na ba producteur opesa message na ba patron ya ba site o ba komi ko produire ba troupe théâtrale souci na bino eza nini lelo na kati sa troupe na bino. Merci vraiment na ki bozo la biso boze belé message oyo ko za la capitale ezaki biso bana bino baleki na bino bandeko na bino biso yeyo tozana musala oyo ko baksa implice ope bino boko bénéficier nango bomoni ke musala ezali bota lokola ba extrait auto cheli bino soki ma oche mbongo na yo Angers to sali makambo papa ataki ndoki yango ko bénéficier makasi babomona na bino botala bango trop peut-être bo bénéfice peut-être baliam no balar ba kosa pe bino mais to lingima botala biso na minute oyo surtout Glody Kumba nzambe ya Norvège mame milinzemba na Londres tala kaka botala masolo ndenge zali bokomona ngo bozomona ndo ba donc eza dégâts donc so boche mongo na G to kosi bino te quelle que soit la condition bozala ya kosepela. Merci beaucoup, Fondé des pouvoirs. Émission aussi la rabouette. Comment j'étais déjà dans souka émission. Maintenant on a rubrique na biso mon nakati émission oyo. Rubrique wana ebetso libakute ezarabongo nakati émission. Na pesi mbote na Glody Kuma Senzambe ya Norvège. Kabaka bangu chikuna les champions. Reste moi na sima caméra na bosanité. Merci à la lumière. Na balbeza moi de la femme to pesa ba maman Valère. Pourquoi pas ma mère que j'aime beaucoup. Félite Teka Diozola Matamesh on appelle chez Bamote Sikozali Mimi Bongele Nancy Bongele Fondé des pouvoirs rubrique aux aranakati émission bana poto ba ozilango ba ebiango déjà to tunaka 5 personnes o bosala na bango musala moko soki lelo fondo lingo pesa bango conseil na mukuse kuma biso mulaite na mukuse ngana wando tangelo ba kombo yozo pesa conseil bino so bozolanda boyebi. Fondé des pouvoirs, les lois sont bandika kana muyombe gauche pesa muyombe gauche conseil nyoko pesa.
Ouais, ce qui na lingna pesa lokola grand prêtre Muyombe Gauche conseil parce que aza muto asala musana ye souci nange zalaka nini répétition yango ne salaka muto ba musala azong sana autant répétition na tout na po ba répéter kate to yebi yango ba répéter kate ba répéter parce que je vis nazaki na acteur moko na tinda kuna uta pa na ngai so na bo santé za fils les fils asaka na rôle ya be les fils asaka na rôle ya ngungi mais Natala qui va jusqu'à maintenant à Zana C, mais oui, qui école de école à Mounene. C'est-à-dire, ils ont la tête de tout niveau argument naïe, basta la répétition. Tu peux te saluer avec vérification qui basta la répétition. Conseil européen ça est leader. Tikaba na basta la musayo de sana oyebi. Mais tikaba na basta la musala pour musala les aller rotonda. Moi ba baisse ça moi makasi tout ce monde on poto linga pe théâtre na yo. Oza fait na biso mbinza. Basta la répétition pour batonda et ça biso moi bien. Ils a toli na pesi yangwana. Donc ça va. Merci beaucoup. Wanezali ayo Muyombe Gauche. Tchakoudidi, tinti. Soit tout le beau PC sobe conseil ou PC conseil. La Guy na faire no mingi na remixer ele ki nanga bijou asala pa la die sobe oyana yo oyebi erto zangini bitu solo mo belé eloko mingi na zanango na zape na souvenir moko bon fait souvenir na zaki na petit mona tinda kuna Maria leki Alexis Fodi osa siko na Brésil azaye kuna mais moi ba négligence mon négligence qui est bokata ki azonga ipalin mais eloko na zo senga travail mingi eza kuneza lango bien nde bosala kama to na rabino bien to na rabino bien c'est ça okomo perdre mo ba kilia na moi ki diba okomo perdre moi population na moi ki diba donc ça na travail no kala no zaka nango oza ko sala mo oza ko peser kolana te po muta kenda ki boye pesa mo wela mo ba pipi mo wela na musana yo pour de pesa comment va pas se battre la compagnie na yo kenda ka bien ça na ba logique normal mais moi valeur ozaki na ngomo kimisa moi et travail no ba tunso ba mo yiba moi ba bania ba ipembe ba mo yiba moi travail na yo mais linga ozong sa boulot na yo pour na population ko le ba te belenga na ebisio mais linga ozong sango tia conscience na boulot na onde ezalaka liboso omona ke ba tunso ba ozonga ndi ba za pour na yo ndo kanga kini. Merci beaucoup Fondé. Alors waneza pona yo ladi esobe tozongi na papa na biso asala rappel moi musane bien bidi le sotali papa bidi conseil yo kopesa. Oh bidi na sepelano makasi parce que mutuna biso ma ba ko ngona mato na te sala rappel moi bien. Ouais na ndenga bien. Vraiment na sepelaka parce que so na muna banzonzinki parce que travail no ezala valable. Na on peut se courage mo qui au continuer le travail jusqu'à maintenant bi ko na troupe te bono ba buzo bono peut-être ba dérangement mais na otala la place au salaka continuer travail na yo respecter msa na yo nde au salaka et ko baksa implice na vie un jour au zwa ka wana yango nzama pambola o paye belé un jour ko ya meko landa batu te na ba chemin ya batu zalaka na vision na yo nzama ko batelo pa pambola ka na nzela wana. Quatrième personne ya modé le sotali ya modé moi conseil pour na modé. Modero na ebiki oza muta mutu po muto créer makasi ba scène misu bato atala ka so bomba modero pe muta créer yango biso yebi na ba créer belé ba mission so ba ka eza modero muta sala yango vraiment na si so bola na ba ke muta sika na théâtre muta sika te so ba kota na net bo mona fondé azali ngana ba braza fina le katuna ba braza mais na zaki mingi na kinité mais na landa pe bino modé oza muta mutu esalaka o créer mingi na encourager o kaka akayo saka nango na bolingo osaka nango osaka na continuité wana ego aider vino kaka po ngana sepela pas olinga bato osaka pena bato poza mayele bato pe balinga batise mayele no mais ba pesa ka yo pe balakisa ki mutema bete ba pesa ko po bimisa ba implice na mamuna bango bakisa ba implice vraiment celta ba ki bako bien. Et pour terminer, merci à toi grand prêtre César Ngadi Mobos Adi Londolé Balobi union des journalistes du web toza wana toujours avec Raphaël Walukonka Alain Dele bateau mituezo sala Gradimu ya pe na pointe Fabrice Baimona tozana pona sala musala bien. Et pour terminer Olomaniama Coco ping pong pese mo conseil kan dezala. Bon ping pong bon natala ka ope mo mingi natala mimi ba borno sala ka wana ya X or sonde ni wana natala ngo ezala mo bien yo mona ka X or mususu mona mingi na ba X or na ya o sala na olanda na ngo ezango bien aza mutabani ba travail ne kala
mais continue musala no pesa yo yondo pona chemin marqué on a bato yo na gauche ou pas na droite ou na zamba ou ke pena oya boy mais yo lingano ba modèle wana ezabi mabete ngana linga ngo na tala ngo pe balifana ngo batala ngo to sepela na yo po sala ba bor non pe bien de bato so ndimela yo biso bato ndima pe ko toke bato so ko so ba pe ke zamba na mabe woboye mabe mais yo pe nde bandima na ndengwana tika na ndengwana o pe bandime na côté à gauche tika na gauche c'est ça. Merci, on est arrivé à la fin de notre émission. Balobi Marina Rosekana ebite soki aza na problème to nini. To komi na suka émission na biso. Na bosani. Papa Moussa patron. Papa Moussa na kata kasavubu. Voilà, fondé si ça ka mabanga na o comme ça gadi mu ya clôturer pe émission na ika ndenge za la babi basuki ya kabelo za na lobelongo na suka. Ouais, Papa Moussa na kata kasavubu patron. Mobala mama Jili. Merci papa. Na yebi ke okolanda makambo yo po sa papa na ngai. Soutien na yo ekosalanga malamu. Soko tozwi mutula assemble la Papa Moussa. Oyebi ko aider bato. Tala ba olever mobala papa Charlène. OK ba emedo ba de casto. OK donc tala ndenga edaka bango. Papa Moussa bon po aider loko eza pasi na ndimité. Na bosanité. GD Dylan Weti. Na bosanité ba petit na nga nyonso ya kije bana zonga zonga. Bana Libi, batu nyonso ya manenga, pe ya cité de l'ancien combattant, mbinza mobimba. To mbinza za munene, boyebi, bota la kaka révélation ya bino. So to beto boka kingandi ngandi epesa biso libaku. To batu bino nyonso ya keto sa ya bino. Bo soutenir troupe. Oyoyo ekende liboso. So eke liboso ezaka lokumu ya ngalema lokumu ya kikisa mobimba. Donc to pesi bino merci, to za bengra, to boy ko sala bengra, to sike to tiki bino nyonso, to lobite to pona oyo me bino nyonso. Mama Fideline, motema ya papa spreads. Yom tozo bunda bitumba oyo. Saila biso bitumba oyo na mafatu to resira ngo baby. Na pesi yo merci. Merci beaucoup fondé de pouvoir tokomi na suka émission oyo. Na pesi mbote na mama Emily Nzemba na Londres motema tous pepele ya mbetolo. Na pesi mbote na Glody Kuma c'est Nzambe ya Norvège. Na pesi mbote na Nana Takaza balobi de la part de Marina Énergie Nouvelle Vague. Na pesi bino vraiment bambote belé pompe funèbre Daniel service na pesi bino bambote na cité des anciens combattants vraiment donc vous avez belé oyo bolela émission à Gradi Mouya et pourquoi pas à toi grâce business na pesi vraiment bambote Chico balobi na pesi yo vraiment les choses bambote pourquoi pas Solange na bosani opété na pesi mbote de la part ya fondé des pouvoirs et Peter de Chanel en kati États-Unis na bosani yote Christian Weti na bosani yote balobi na télémata ko hein veut dire fondé to télémata pour clôturer émission. Merci à toi fondé no disposer qui vraiment temps na yo ya ko pesa lisusu moi maloba na micro ya Gradi Mouya grand président ngadi kala tete ozana bakini ya masolo ezo changer vena nga bipoli na fulu chando na pesa bambote balobi bana vivre la musique à tout na pesi bino vraiment bambote belé nazo continuer toujours balobi Robino Mundibu aza éprouvé beaucoup melaye akufeli papa na ye alendele mon confrère a éprouvé akufeli papa donc bangwana nde bapesi pasi na média na biso et na bengi bino ba journaliste nyonso ya net boya na kati association na biso union des journalistes du web balobi tozawana na ba Raphaël Walukonka tozawana na ba lendele tozawana vraiment bato mito ezosala ebele cité wadol tozali vraiment na pesi merci na bino nyonso ngana bino tokutana la prochaine Rince Mouya na sima caméra na bosani binote révélation mbanyo soto pesa taba nyonso batali biso mbote bana nyonso maya GD Dylan Galaxy Ebe Congo Info tout le monde est